Salut et bienvenue sur playboyoriginal.com. Merci de votre fidélité. Je suis vraiment très honoré de cette fidélité. Vous n'avez pas tort car Playboy Original, c'est le meilleur site de la diaspora. 5 minutes avec César Ngadi Yalelo. Tokolobela ndenge boyebika ke 5 minutes ezali politique ou memabiso ti toyeba ti tokosilisa mayele ya Kanambe ba jewana nyoso to azosala tokoyeba yango d'ici décembre. Donc 5 minutes à lelo César Ngadi Playboy tozali kosala ngo pona papa Kizenga. Boyebi papa Kizenga azali papa oyo ya politique atikali na biso, azali na ba génération moko na ba papa Tshisekedi batika biso pe à son âme. Papa Kizenga 5 minutes avec César Ngadi boyebi ke épargnaka mutu moko te. Na lingi kaka to lobela papa Kizenga mukili mobimba eyoka parce que dernièrement bomonaki akeleki kokutana na Kanambe mais basali compte rendu te fuite bimite déclaration ezalité. Mais comme tout est possible dans mboka na biso, boyebi ke Kanambe azoluka kosala ba manœuvre nyonso tout pour se maintenir sous le pouvoir après décembre 2018. Toyebi ke peuple congolais toyebi bino ke élection ekozalate, élection ekozalate parce que Kanambe abanga na yete mon colonel papa Tshisekedi a tricha. A gagné dans l'élection mon côté dans mboka na biso, na mbemba tricha, na papa Tshisekedi a tricha. Donc déjà ça a triché 2 fois. Et l'autre moko ça a triché 3e fois. Donc parce que la petite vie à manger. À ça a eu goût, il y a un pouvoir, n'a pas triché. Donc à tricher kaka parce que c'est ni yé mon oiseau dirigeant. Mais tout raisonner dans nous qui est. Papa Kizenga, tout ça respect mingi na yo. Mais yoka makambo oyo diaspora ezoloba par l'intermédiaire, il y a playboyoriginal.com, na 5 minutes avec César Ngadi. Bah, tu vas bouler parce que tu évites ce qui Kanambe a commis ce wapi, parce que Congolais a commis un souci à Mboka, et puis a commis que bouler au-delà de la pensée à Batou. Bah, le papa Kizenga a koutani na Kanambe, stratégie, il y a Kanambe Zaboui. Dauphin nae a ti papa Kizenga. Vous voyez que Dauphin surtout Kanambe akocha yem to gagner l'élection. Wana kutu to mata to kita ezali ndengwana. Ati papa Kizenga neti Dauphin nae. Papa Kizenga a gagné l'élection. Papa Kizenga a commis président ya mboka na biso a prêté serment en janvier 2019. Vous voyez que papa Kizenga a commis mukolo, bozota la âge ndenge azali kutu de temps azalaki premier ministre papa Kizenga Monique abandoko yanika kaye naye avandi naye donc a rythme té donc premier ministre kuta abandoko rythme té bon président de la république a rythme té par rapport à âge naye papa Kizenga toyebi ko mona avandi na bureau donc cortège zo le kabo kansaye mais bato ko zo laye fufu naye na ndaku na matembele naye et na bureau po alia atindi cortège donc le président a kokokamote soki batie après papa Kizenga ndengi tozoka ki basoyi na Kanambe après ba déclarer inapte pour na ko assumer fonction ya président de la République. Donc tant papa Kizenga comme président de la République na Sénat ba kocha Kanambe. Donc tant papa Kizenga akokoka lisusu te ndengi ye Kanamba yebisie alobi ke ba déclarer ni mais tozoki so papa Kizenga soki okoti na jeu na Kanamba za capable au monde que vivre non parce que vous avez monté ma malade vous vivre tibelo mais tant au côté na jewa na Kanambe yemo wacho poison pour arolingo ou melate arobomayo de temps arobomayo Kanambe azali mukonja Sénat neti siko eza kengo adondo na ndenge ya constitution na biso soki président azali te muta remplacer azali président Sénat neti lelo soki Kanambe azui faut pas muta remplacer kengo donc ndenge siko soki papa Kizenga azali président a coquité, nous avons remplacé président Sénat et vous allez Kanambe.
donc na ndengi ya masolo ndenge kozala moto moko akoloba te ke ezali te ke eza ndenge wana te. Donc automatiquement na ndenge ya constitution Kanambe ako remplacer Papa Kizenga. Donc bomoni ke siko tango remplacer to keina Kanambe pour 30 ans. Donc eloko tozoloba Papa Kizenga ko mekate ko kota na jeo no moto opeso respect oza papa na biso ya mokolo yom to tikana na génération wana tozotala o parce que bino ko salela mboka mais Papa Kizenga ko meka ko kota na je ya Kanambe te parce que Kanambe azoni ko kufa ye moko te alinga mema batu na poto ba kufa na nzela moko. Donc tika ya kufa na ba mende na batu na ye na bakimbuta na batu ne ba salela ka ye na ba ministre na ye ba kufa ba moko yo Papa Kizanda na yo toza na respect na yo mukolo nzamba robenga yo abengi yo okei na yo na malembe nyonso. Mais Papa Kizenga soko koti na je ya Kanambe o lamusi Kanambe o sauver Kanambe wana Papa Kizenga ya ba ke 5 minutes au big saote parce que 5 minutes to sali ka yo moko wana vraiment ba kleboa e kozwa yo. Donc Papa Kizenga to répéter lisusu tika Kanambe akufa ye moko asilisa makambo abandaki asilisa tina suka monaki bien sûr que Kanambe alingaki a profité na Félix acha Félix bomoni Félix asundolaki makambo primature na suka wa asundola ngo parce que Kanambe bandoko négocier achaye pour a prolonger soka achaki Félix andimaki ale basel sous gouvernement mususu après ba bandi transition au mona ndeki Félix abwaki ça. Donc Papa Kizenga keba Kanambe akomi koluka ba manœuvre nyo surtout pour atikala na pouvoir. Papa Kizenga lelo ezaka pona ko kebisa yo. Mais ceux qui oyoki te to moni makambo esani parce que tout est possible na mboka na biso. Tout est possible Kanambe azana possibilité au sala makambo nyo surtout pour atikala na pouvoir. Donc to sengi na ko kota na baje ya Kanambe te tika ye moko ti akosili sango. Pe akosili sango te nde toloba na 2018 oyo akokufa. Donc, bino mo boyoki o to lobeli na Papa Kizenga parce que ba fuiti des jeux obima. Donc to lobi a mo kwini mobimba elandi biso. Donc to komi vraiment na suka émission na biso 5 minutes avec César Ngadi ndeka to loba na 5 minutes. Nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires directement sur le site ou sur notre compte YouTube. Nous allons nous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. En 2018, Kabila, Kanambe, Akokufa.